parce que tout le monde a bandé on a belé bastar on a belé il y a Congo c'est même cas tout normal ceux qui camarades ni mora kufi ici les sili mais il fallait ça qui bon côté tout ça qui naï na moment ba hôpital sur nos hôpital on a tout nivier ah est-ce que V fanzoya qui ote azalaki ah vraiment ndekona a otikanga tabi ah V c'est bien abande ko landa kotiti na hôpital boka zateka rapport bo muna na cimetière voilà il y en a zo ba ki fali azali pe azalaki vrai na grand frère OK donc c'est ça ata bande ko nanga ba combattant soki bokotele la musique botele mela na bino musique botala pe baka exceptionnel pe ezali musicien nyonso bokotia eka na mulongo ya bangulu te fali pour pasala ba geste na ye oyo ekoki ko empêcher ye abeta ba concert te place bino bozobo ya ba concert ayembela ka gouvernement te donc azali camarade ya ba politicien ndi sera bandi ko luba ko sola na tema bi fali très bien sera za mona bandal sera ba fali ba bi sera très bien ba grand François fali bali sera très bien sera bandi ko lela ndi sera bandi ko lo makambo na senga kinde na fali ndenga yaki conseil boyaki na kozonga sila biso ete ni asenga ki mais après biso tontu ko na vidéo to bi ah sera mais pour nous ça va binga na na salika vidéo na senga ki mbe na yebaki mamboni réalité sera na sous émotion hein ba comme une émotion sera qui une émotion faut pas comprendre une émotion ndeko na ye ou asala ka mingi pour na parce que Gauthier qui est très cher chez nous très cher donc c'est ça ndi sera lela ki ndingwana après tu ko lo ah sera pourquoi ça lo binga na bi na ngati na minga batina raison mais ça li bien te ne sert habité tout sert non Gauthier va connaître na Congo ti Gauthier a déjà la nationalité italienne donc yé azar mtenyo européen donc il faut ne zamba kunile à moi sine azali ba banana yé bazali a bien nitiga on 40 jours il y a grand frère tu peux imaginer na rôle belo moko viona fali marquer nga vraiment asali nini lisusu na 40e jour parce que azar na ba préparation makamna yi avant la préparation makamna yi ça pour ba mission ni baya mais viona a sali effort ya koya jour ya 40 jours biso to ki cimetière na tongo ya bengi ya biazo ya outi aéroport akiti na avion biso to ki cimetière ya en arrêta à ki cimetière ko s'incliner devant tombe ya mundeko na ye alandi biso tina ndako ba 10 heures comme ça na fatigue na ye ya voyage ilo kwani lekele nga na photo na zana ngwa donc tu viens tu vendre aima vendre tu vendre sur staff na ye na bato mso ya kina bango tu vendre na bango ilo kwani sala nga fuma malamu pe esuka ki wana te alandi biso ti place to sala ki 40 jours na salle voilà Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya Lyon misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate landa biso partout à travers le monde nayebi ke boza ebele boza kosepela lelo tozoyambela bino leki propre ya Gauthier Wing wazalaki moko ya staff ya Fally Ipupa wazalaki moko ya camarade ami intime ami d'enfance ya Fally Ipupa wautaki kotika biso tolobaka mbonge eza makasi na internet totikaka mbonge leka nanu
mbonge eleki température ya mbonge ekomaka kimia nde biso toyaka sikoyo kobima na ye naluki ndeko na ngai jogo oyo azali leki propre ya Gauthier Wingi nasi bozomona bilongi ye azali leki na ye mama moko papa moko akoexplike biso par rapport ya barime oyo etambola ye na bareseaux sociaux Fali akontribuaki eloko te Fali ceci cela na famille ya Gauthier Wingi ebenda bika relation ekatana tellement okilere aza awa tokosolola mwa dossier yango eza ebele po lokute yaka na sincère vérité yaka na escalier mais ekoma kaka Jogo bonjour d'abord. Oui, bonjour Kempiana Mazembe, merci. Bandeko bazolanda biso nasi yo moko koko se présenter parce que nauti ko annoncer awa oza leki ya Gauthier Wingi yo moko mekana ko se présenter yo na Gauthier Wingi bozaki ndeni. Oui, merci Ken pour la parole. D'abord, on peut se voir dans ce tombote, Baolanda Bisso, abonné à film Bombote. Ngala Zali, petit frère ya Gauthier et Wingi, Mandiango Mavuba, na petit frère nae, nga komo la Zali fini Mavuba, ni ba benga nga Jogo, Vuba Vubens, donc c'est ça. Petit frère ya Gauthier et Wingi. Donc c'est ça. OK, merci beaucoup. Premièrement, on a banda question. Beaucoup li wapi na Kinshasa. Oui, biso tokoli netinga biso koli na kamba de ding. Ve Gauthier koli na bandal. OK. Biso ne sopa papa biso toaki na kamba de ding mais ve Gauthier to zanga mi na badjading, ye minga no zani mingi na bandal. Donc ye zami na bandal. Biso ki na badjad na kamba de ding na commune Ngaliema. Na camp des officiers. Donc là camp des officiers est na cité verte. Na cité verte là où tokoli là où biso tozali biso na ba grande surtout oui. Da papa zalaki soda. Papa Zaki militaire, Zaki pilote, Zaki pilote à Mobutu, Zaki mécanicien pilote quoi. Zaki a salué Mobutu pendant 23 ans. Après papa est au cours en 2021 si je ne me trompe pas, 2021 tant que Kimi on a kozonga, kokibaki, Kimi mamba kabila kani za tant bazongi, bika mboni Zaki père bakukaki bablo ko naté, bachoko naté après papa est au cours. Donc c'est un peu ça. Est-ce que vous avez biso ki camarade ya Fali na Gauthier Wingi bandaka na ondeni ni parce que côté la ndenge histoire ozobeta bozaba na kamba dia ding ngana mwana soda na bi bakanyo soto boza elo nini sala Gauthier sala mwana bandal ibino bokola na badia ding na bosani pour na péter na bosani papa ko 2001 au lieu 2021 2001 a fait en 2001 et le sali qui veut Gauthier na bandal parce que biso tout ça papa moko na Gauthier tout ça Mavuba veut Gauthier tout ça ma maman différente donc c'est ça. Ah donc boza papa moko mais ba maman différent. Oui tout ça maman différente OK maman bon ba ki na bandal biso papa to ki na kabadadi mais veut Gauthier to ki biso na kabadadi jusqu'à kolimingi na bandal. Est-ce que wana moyen ozala na maîtrise ya relation Fali na grand frère na one babanda est-ce que koza na maîtrise ya relation na bango? Pas vraiment maîtrise on ndeni mais ndenge na yebi to ndo tala vie na bandal na ndenge to ozala na vie na yebi na no mona vie na grand frère na Fali bando zala. Bando zala tout le temps ba koli vraiment esika moko parce que vient passer vie na yemo bimba na badjading. Malgré ngana no zala na bandal te mais vient passer tani mala baladi parce que na bandal pardon parce que biso to no zala wana to miso ya otala vie TV bobeta ba okraté ba guidar na bango na ba vie na biso Fali donc baza vraiment ba meilleur ami vraiment ba coller ensemble c'est sûr bino au monde na mabanga soinga bana mabanga na ya nga dédicacer baninga na e souvent abandanga mingi na Gauthier ceux qui boza na mémoire na bineza mabon au monde donc c'est ça aza vraiment meilleur ami na. OK aza meilleur ami Gauthier akufaki esalaki mwa ba polémique ebele na réseaux sociaux pona bato balobaki non Fali pupa asungaki bino vraiment bien te na matanga réponse ni opesa bande ko ebele o basalaki be émission ebele Gauthier Wingi akufi Fali pupa abimisaki pena makoki vraiment o esengelaki abimisa te pona kosunga matanga wana okoloba bato wana ni yubika radio soniza la rabat na baza ba information na bango ne ba opesi la mamla ba ba yebi source te soki na lobi ki grand frère parce que nga benga Fali grand frère ya be ya nga petit frère non nga esi afinga ba benga ba komo de be grand frère abia oui
petit frère. Donc vieux vraiment grand frère Fally a contribué vraiment na matanga ya ndeko nae Gauthier na ibandeli puis na subiso famille toche yepe achi o ya koki kosala pona ndeko nae donc na rôle ba na TVT sinon ils a moi scandale mais tout le bara o il fait sali donc to bani na suka tu na ibandeli ti to community na suka donc vieux vraiment azaki na biso na suka. Voilà. En tout cas, bana Congo, Bolanda, yaza grand jogo, leki a Gauthier wingi a jogo munene amboko yo. Donc il a appelé ça biso ba témoignage. Alors, bato ba polémique o bochaka ba polémique belé, boloba ki ba n'importe quoi, Fally a sali loko malonga te. Est-ce que relation ya Fally na famille Gauthier wingi boza toujours à bon terme? Ouais, tous en absolu à bon terme, tous ça bandinaé. Moi mai to milivi avandi na staff nae lo wana me marqué nga. OK. Alors, et ça là kinde ni to moni famille ele la ki keno ba kunda Gauthier e bembe na ezonga Kinshasa ba lela ki Fally bembe zonga Kinshasa po ba kendo kunda ye na village. Loni ne sala ki décision ya kunda ye awa e utage pa na bino lisusu famille ou Fally po panda senga bino ke ba kunda camarade ne na poto. Merci pour la parole. Bon, et le Kouana, ils allaient grandir le jour Kouana, Azala qui vraiment émotionné, il faut bien comprendre des grands sœurs. Batunde Baïla qui tant juste sans Gauthier à Koufi, parce que Gauthier qui est très cher chez nous. Ok, Gauthier ça la maman belé, parce qu'on a pas tout autre que balé, côté papa, tu es comme son balé. Mais côté maman Bazali, mais côté papa tu es comme son balé. Donc tu es comme son balé, c'est ce qu'on a moko. So ba grande sœur ba qui na vraiment. Bazala ka bana mi balé côté papa. Côté papa, ah na poto. Donc tu es comme moko. Oh là là. Donc c'est ça. Donc les sœurs bazali vraiment sœur qui émotionné. Ndé ba ndé kolela les temps zolela wana, ndé ba tuka ka réseaux sociaux ba ti caméra au follow ba sœur pas ibini mambona ti azam kolo. Sœur adena ba 60 quelques kuna ba 67 66 comme ça. Ah bien, ils a bon. Est-ce que ce qui corps est déplacé bongo et ko bébé c'est là-bas na ba dossier peut-être. Non, et puis c'est la nationalité italienne, donc c'est ça. Moi, c'est né italienne, donc c'est ça. Et c'est là au monté. Dès que tu quitter, si tu expliques, c'est accompagné. Non, tu faut pas qu'on ait abani bazaliawa, ngai puis nazaliawa. Moment tout, et bah mon ka. Papa bango. Donc c'est un peu ça, c'est rare comprendre. Il faut quand même. Au salama il mange moko pona ko longola loko ana desera c'est ce qui na comprendre qui te boling bisanga delika ki yangwana donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors bato bazolanda biso baza vraiment ebelé. Donc selon témoignage ozo ça le londenge to sola nayo bozo garder ba bon souvenir ya Fally Ipupa par rapport ya ba problème utako ko elabino Fally asungi bino pena na likambo ekoyela ki pona camarade nae ti nasuka batu batika rime o bazolanda biso. Oui, exactement. Nakoki ko inventer ma muté. Nana lo monter na senga vie na Fally apesa so na senga yo apesa nga. Vous comprenez parce que Gauthier tito bana Fally o Fally c'est la Gauthier pas c'est la Fally donc il y a le baku testé. Bino mubu muna ikala TV auto zo afrima muna ki dédicace au Fally sala ki muninga mutakufa ba sali dédicace o no ba vina basumso wa mise ba kamana ba kufa sala mote a dédier mo pa nani Gauthier lo biki nini musala ba sala ki tala mbuma na ngwa ngo Gauthier je t'aime beaucoup donc baza ba ndeko donc vieux a tsaki vraiment le bon na pat na kati ya matanga ndeko na biso tsaki le boko wana bola na biloko na te kasala ke lo te toni te bola na biloko wana te eza ba les ondia ba to balinga ko sali mais pona kwa comme etali relation na famille relation za mabeti za toujours à malamu donc c'est un peu ça donc c'est ça. Merci beaucoup. Pona bato msuso ba bimisa ke lamba moko boye ke Fally apesa ke lamba na créer banini et loko wana yo etant que leki ya Gauthier wingi lisola elamba na habite sala ki bino ndeni na famille mutu mwa lokuta eka ko bimisa lisola bon. Oui, merci pour la parole Ken. Waniza ba leçon di abatu. Gauthier azande ko ya Fally. Il y a un système de bato bakio apesa ki ilamba esali bono eza lokuta faux pe archi faux. Ve Gauthier exemple liboso te pété msusu azala na eloko ndeko na e et comprendre donc c'est ça baza vraiment master mais makamwana eza faux pe archi faux eza ki maladie et né ezune de kona biso mbe to za na passe tout cela qui no moment eleka 40 jours eleki ni le temps na 2 mois yango depuis quand frère Koufi ya mo le tepoto etalisa batu makambo beleza ki wana eza ya lokuta donc le sens wana ndeko na yo Fally Ipupa parce que atikali ndeko na bino famille katana ngote ndeko na yo azobeta concert na Paris La Défense tomoni
ndeko na biso Bokecho akendaki kolalela ye bongo na cimetière azosenga bawei nyonso tu ba récupérer molimo afali a rejoindre bawei nayebi te est-ce que ozwaki ntango otala video Bokecho azosala wana tomoni Kinshasa eza akoningana mpo na video wana Bokecho akosala nyonso me bato basepeli na video wana te ya kosengela fali liwa yo etanke leki ya Gauthier Wingi wazaki camarade ya Fally Ipupa tozana yo awa na Belgique video Bokecho wana otalaki réaction na ezalaki nini? Merci. Vraiment ezalaki réaction moko ya tristesse. Vraiment ve na biso Bokecho ya mbako sa eloko salite Fally aza frère na ye azaliki na ye Fally azoluka azosala gagne pain pour na famille na ina bateau bada tout autour na ye azosala sous fierté ya mboka parce que niveau grand frère na biso Fally a poussi musique na biso a poussi en lisusu eza eloko maza muto a féliciter musique na biso yaki nango mais vie pas ya bakisi implice na ye bino bo monaki ba Nigérien niveau ba combien na biso mais quand même via ça l'effort a poussi na ba ngene pour muso bazola na sima vraiment eloko Bokecho asali vraiment esa eloko moko malamu te mais via bosana te ke eloko asala wana zo bati moko zo benda ba esprit na ndako na ye donc il faut vraiment éviter ba biloko wana to ko biso to faut défendre biso to na souci mboka na biso le but ke Fally ninga azana ki asepela ba kufa na ba est non eza bongo te na kosenga na grand fan na so Bokecho vraiment eloko asali eza malamu te beaucoup koloba mais beaucoup comme na niveau qui na cimetière te mais quand adage mo bible bango bango elobelo moko abi mabe o na susu ba kolukela yo soki ozana na ngote et kozwa yote donc mais juste à cause et ni de sens effet donc OK merci beaucoup ozalaka na poto awa ça fait combien des années za poto awa depuis na poto sikola na 9 ans na poto est-ce que so yoka ba combattre ba sombi eloko moko boye pona bandeko ya kotindela bandeko ba souffrir na est bon na yebi ndenge ezweli ya bato mususu te ndenge bato mususu asala ba individuel mususu asala individuellement asala ndenge na bango ya cachette mais na yebi vraiment te na mona vraiment na ntembe na mona ka émotion ba ndenge so bazaka nango ba combattre ba na pona mboka to mona ngo iloko wana eza noble ezelo mo ma sécurité ezelo ya mutu ya basalaka faut to respecter bango na musala basalaka vraiment musala makasi yango sali quand même pour mboka comme na moi quand même ne to moni wana mais ba bilo mususu ndeza bilo mususu vraiment il faut ko éviter yango faut ko défendre mboka na sens moko malombe ko mona kilo mo basala ki boye na mona nonte o mona na noter awa sikoyo tokota pena lisolo neti ya kena asola na mwana poto Fally azwaka mbongo na ye azosomba baambulance bakisi babiloko ebele babeki mpo ekende na este basparadra biloko ebele mpo ekende place pena bitumba ezalaka wana mpona kosunga bablessé de guerre baimage wana estce ekomelaka bino mpe na mikili ya putu ou bien eza baimage oyo biso kaka bato tozalaki na Kinshasa nde tomonaka yango non ke neza kupona kukumisa mutu te eza na internet so bet na internet na ba YouTube mona ba video ekomela mona surtout o ba Fally basala eza na ba vie mususu ba vina so ba ntoni ba vie basala imona na o Fally asala imona na to mona ba mbila biso to mona ni ba mbila sa pista to mona sala bilo sala est asala yango eza bilo eza bo maso bet na YouTube image ezali ezali ke ni o mto voyer la face ezali siko compréhension ni ne sala kana mutu mo azo sala badon mutu mo aza na souci ya este mutu mo bakenda bimisa ba mama na ba hôpital na ba bandal loni esalaka soki ba combattre na ebité poto conclure na émission na biso concert ezali le 25 est-ce que bino baleki na ye ba famille na ye bozo se préparer ndeni ni pona concert ya Fally Ipupa ya le 25 novembre na Paris nanu vraiment merci pour la nga vraiment depuis mamba vie et vers Koufaki nazaki non vraiment toi qui m'a focalisé mamba vie toi qui n'a pas souci na biso toi qui nango na zu matin on peut pas arrêter mais tout cela il n'a grand frère Fally journaliste grand frère biso photo ya ko soutenir ta grand frère tout représenter Gauthier Wingi abi oui petit frère ya premier até na saka mbam na osala après na osala nous si bandeni beaucoup ya pour soutenir mais pour notre soutien Vieux soutien Ezali tout ça toujours derrière Vieux à Salamsa et bien to bi concert les canons très bien donc c'est un peu ça et ça là qui vient de ni parce que question na ngana zapango mena beta kaka baloba maana na ketchup na ba mona ma misu na été mbala liboso bakevo nango na matanga Gauthier Wingi et ça là qui vient na ndeni kotala ma misu maana na ketchup vraiment d'abord vraiment bon eloko wana na loba parce que c'est
tout le monde en a besoin maintenant de solate. Tout le monde a qui les gars continuent de solate. Mais c'est aibi ndenge bazarana Gauthier. Tu au monument émis ya ser nanga nana ekitaki parce que atali ndenge Gauthier bazaki. Mais c'est sûr boyoka discours na ndinga lobaki Gauthier zana ni pa na ye. Donc tu habitima émis ne parce que Gauthier a qui cher. Il pas na bango mbale na mbale na ye. Donc ça facilite aza mutu kwa le. Abia zala pe ça va conseil belé na libala même sous moi problème Gauthier ko benga bando maîtriser. Mais quel nazo bisayo izali comment sécurité. Voilà. Camarade ne surtout il y avait na ngai fanjo asala ramambo Gauthier no sa ya ko kumi komisate mais fallait ko ba bloquer na télévision té mais vient na biso Gauthier quand même abandé qui comme si un problème aloba ata moi un mot moi deux mots pona moningane ou moi si moningane parce que ba yebani donc c'est ça ya moni ser na biso a bimisa ma miso parce que Gauthier qui cher et pas na bango. Merci. Alors na ka epeli solo moko Gauthier de Paya Kinshasa, première voyage que nous avons à Kinshasa, et de Gauthier de Paya Poto, première voyage pour que nous avons à Kinshasa, et ça fallait que voyage en charge, oh, na moment concert ya Stade des Martyrs, fallait que charge ya makambu tout ba billet, ba hôtel, biloko tout, et ça ba rimer ou et ça ma solo ya solo oh na yokaki. Ah merci. Pour le solo ana qui a kuya ezali invitation ya ndeko na ye vient ngai fali mtasala ki ngote ah mwana mai il faut tout kinde tous en fête tout kinde tout fêter ça des martyrs ensemble vie première fois na ya ki ne sukindi pa ya potomano préparer pour ya na ye pour ki na mamno sala azana entreprise na ye alo bosomni pour ya pour sala azana entreprise une entreprise na ya ah on a poto Gauthier unga azana entreprise une entreprise na ye entreprise net ya nini parce que ba entreprise aki ya nini ya taxi aki ya nini na société na ye ya taxi ya taxi en noir ou taxi vient na so fali pe déjà à boaka déjà na bossa ne comme na boaka pe déjà comme société na boaka déjà na katia na boaka déjà est-ce que ça fonctionne ndenga azate ou bien ndenga kufi bo société pe kufi. Bon, pour le moment, ils en ont en stand-by, ils en ont en revenda. Après, tu vois, non seulement nous sommes beaucoup à moi sina aux apoto, donc moi sina zaliba ni bazali, donc c'est un peu ça. Mais pour nakuya, kokini avait côté na kin et master na fallait habiter, master photo kindi surtout fêter. Il fallait mi maki master na et 5 pe pas 5 a chabango wana c'est le grand frère ndinga speaker. Voilà. A chaki ba master na condition où il singa ki na ville. Donc nous bien la ville zo mona ah c'est bien. Ayambake mais master ndinga malamu mon IP concernant les gars qui très bien donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Alors comme il a dit na suka message ni on lancé ce qu'il fallait à zota la yo au lobanini na grand frère na yo par rapport ya mona game sur internet ezo bouger sur famille bazo loba mingi est-ce que famille bozana moi kanda moko boye ou famille bozana esengo moko boye oyo nanu bo manifester ngwe pas falite. Merci d'abord pour la parole. Bon, biso ma famille, na ba grand frère baza, ba grand frère na biso Zagoli, na grand frère na biso, na grand sœur na biso Peggy. Biso famille ma tout ça na problème té na ba oncle ba côté na ba grand frère na biso Akin ba na sota papa. Problème vraiment ezati. Relation ils en ont malamu ne ba no sota bazala. Mais na aussi ran na grand frère Fali. Kinde ko na bango na côté maké côté ki mais aïe va qui goûter tiki banana tout le bité qui fallait de charge banana on poto mais quand même moi lisou ils ont la moi banana bazali ata moi bande wa goûter ata moi moté ça la moi bien qui vient attendre ma bébé mais veille baki parce que loko o ya sali donc surtout moi si na banana peut sur pour mes angwana vivement ata la bango ata lisou mo rasuka et cause avant malam pour biso tout ça banoko et non problème biso ka c'est qui vient na biso fallait azali surtout monani tout mon biso pété c'est pas grave mais c'est ça qui vient na biso akini malamu amneza ka malamu donc c'est un peu ça le non sera na vie na sofali courage na musala na courage na concert na yo na bikinzamba ako sunga yo et ko le malamu donc zanu kimia biso to asima na yo donc c'est un peu ça donc na poto yo moko sala musana bon ngai pour le moment les na beta suba l'été pour na choc na zwaki na sala na alimentation mon na sala na obel donc c'est ça notre alimentation. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que ça il loba moko yo bax bon il loba mi yo bax il loba pété mususu biso to ba trop télévision maté et aka il loba zara qui
na kosenga bandeko na biso ba combattant musala ba sala les avements nobles wana lubuto boya ngazate mais quand même faut ba kotala bakaya batu mususu pour ezala mwa malamu donc etalaka ndingi ndiko biso grand frère Sofali asungi batu belé bayi pour na baluka ba vina bango vraiment na senga bandeko ba combattant ba mekuza mwa batia moi mai na vino batia moi mai na vin muke wisala moi kimia lo asuka na ko lo ba ko pesa ka moi 2-3 mbote et pas grand frère na biso Zagoli na grand sœur na biso Peggy ba on en Belgique donc na madame nangai na pesa mbote Tanya Kito na ba nangai na ba frère nanga na massa nangai Jordan maître na madame na Chancel na pesa mbote belé donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Vieux Luison Mbata, merci Sœur Pauline Lumumba, merci Sœur Deborah Kamanda, merci Oncle Patrick Amissi, merci Oncle Ogi Kingombe na Lubumbashi, Bolandi. Tout ça l'émission na petit frère ya Gauthier Wing parce que batum susu ba komisaki matanga Gauthier Wing neti matanga base, ya ba polémique, ya biloba loba. Tolobaki to zala précété. Nga zala kana na Belgique. Mais na baki na zelana no température et dosée et si là mon pépé les cas to zandenga ko sola éclaircir bino je pense makambo to alobi bolandi yango du début à la fin fali na famille wingi baza bien baza ba bon souvenir na bango o ba garder ya fali pour pas atika e bango te début à problème ti suka problème vraiment bato songi botika la na soni na suka makambo batu ya songi botika la na soni. Merci na suki wana. Tokutane à la prochaine occasion. Congo bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Na bisaki bino ngana fuyaka batu na fuye nakutane na Mboshili pasa nkolo artiste moko talentueux ya blague te ya yembela nzambe mais Mboshili pasa ya nkolo animateur ya Kofite. Pour Kofi abimisaka afali depuis fali abima ba musicien nyo surtout succès et sila mais ngana récupérer sikoyo Mboshi lipasa na nkolo a remplacer Mboshi o ya mokili po ya zo embela nzambe niance ya blagité bana Finland tozana Mboshi lipasa na nkolo awa Mboshi lipasa boni bien papa Ken Makizembe. Obike to sola na biso mingi te mais ozande kwa Mboshi lipasa wa animateur ou bien yo Mboshi lipasa nkolo ngo komba ngo eutu. Merci pour la parole, n'a pas mouli dans Nzambe. Ngai comme on a frère Mbo. Bon comme on a lipasa, ne ba message ko bien Mboshi lipasa. Mais azande ko na peka congolais na PC Mbote. Voilà. Ba komba ne utara côté kuna. Ouais, côté kuna. Précisément oza oti na pays ni poto kota na Belgique. Na oti na Finlande, précisément na ville ya Helsinki. OK. Ouais, on a pena mboka na vandi. Donc, bato ba la dabiso po bazwa œuvre ya Mboshi lipasa nkolo bako beta nini pena na ba plateforme parce que lelo koma tembe koma ka tokota na plateforme totala musala yo komba ni toko beta pena poto zo biloko no so beti na YouTube frère Mbokoko beaucoup na ba titre zawana kolo sumobikisi beti ka frère Mbokoko Mbo anemo Koko officiel TV beaucoup na ba titre nyonso zawana et puis na ba concert nyonso tout vraiment aux alipa mboli na yonde kozo landa sur côté au consulter site na biso ko la ozanga te na pambola voilà alors bokota massivement tokomi déjà na fin de l'année eza année oyo to soutenir basali ya nzambe bana nzambe po nzambe abénir biso nzambe akotisa biso année 2024 bokanisa te ndenge toopema ngana bino nde tokomi de 2024 oyo eza moma ya komibwaka na makambo ya nzambe tosenga nzambe akomisa biso 2024 parce que mingi tofanda na bango tozala kanisa biso le 31 décembre tokomisa ne boy mingi batika biso tomi pesa na maboko ya nzambe tata toso ba œuvre ya bana na ye to partager nzambe pe asala biso grâce na makambo mususu po pe maoto pe maiza ya ye kolo mokili oyo frère mboto komi
na suka va totia video wana clip osalaki message moko kaka nini okoloba na bato balandi biso. En tout cas, message encore balandi biso. Bon continuer ko soutenir œuvre dédiée. Ko lozanga te na pambola bino bo s'abonner na ba activité na biso na chaîne na biso Mbokoko TV officiel. Bon mon na ba activité na biso pe na profiter lisusu na bandeko avani na Suède, na Norvège, na Finlande, na Helsinki précisément dans la province nationale surtout le 31 décembre toi na veille munene na église na biso Salem Maranatha na ville Helsinki na Kikuya numéro 3 en tout cas boya to embela nzambe toi na veille de 22h à l'aube ko lo zanga te na pambola bino avec mon pasteur papa Eugène Mokulu, pasteur Adolphe kolo apambola bandeko nyonso to bolandi biso. Merci. Merci to soki wana na pesi prophète Emmanuel Dodi Bambote Belé, prophète messager. Prophète Emmanuel Dodi, prophète messager. Na pesi Bambote. Merci frère Mboli Passa. Frère Mboli Passa. En tout cas, tolanda eloko wana nanu. Merci. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba rango kitoko. Okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko. C'est-à-dire que ba rumba ba live penza. Baza ko bete la bino miziki. Oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois T. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et zongi. Wow.